une fois aussi, tu as eu quand même à travailler à ses côtés. Parlons un peu de Héritier Watanabe. Avant toko manano na makambodo esengeli. Qu'est-ce que Sarah Tola arrêté naka sur Héritier Watanabe et sa musique? Héritier a se poumoné pour un concert ya Wenge 4x4. Oui. On a sa énergie. Ah, Héritier na ba répétition na bango. Héritier ko poster bango na ba page, ko komela bato ba soutenir. Faire des émissions même. Héritier bebani na njora pour un concert wana. Bango na bango bayoka na te. Kuna mo bolingo ezate bayoka na te ba sekisana ya ba 12 ya batindika tia kal. Donc nga elo ekamusinga que pas même une année. Ta kala mingi ta dans quelques mois Héritier uti kokumisa bino kakao a soutenir bino ti ba komba ba tour de contrôle bino. Ko tour de contrôle obeta concert événement munene. Apport na bino ezani. Mais na tour ya mwana pas au salaka kiloko batata ba salaki. Soutien à ba papeza wapi. C'est fort, hein, ça. Na page à Wera Tisiko non. Na tika lo mona ni elo côté j'ai circulé. Na page à JB Tisiko non nous ba poster té. La langage ya relaxaki. A ça la meilleure tom sukole kabato tout baleka ki wana. Très bien. Et ça langage kodé. To cha stade ba piné, to le déplacer en haut. Oh, stade non pas déplacer en haut, bandé zala wana. Bandé zala na. C'est que son mutu moi commis déjà na niveau au déplacer stade. C'est quand ça la marambo ba tout baleka na stade ba salate. Quand même c'est le Scram hein, qui a dit que ouais donc Aposta qui a malgré tout tu es mon frère. Ouais, aux affaires nanga kofanda na yo. Même faire rigole à peu rien. Mais rien, même attends un souhait, même attends un souhait. Ça OK bana winge balingana te na la lo ngo mingia vous avez yokate. L'ingratitude. Très bien. Au travail na ba musicien selon moi, ça n'engage que moi. Ils ont se faire créer les ennemis. Oh, il est trop sûr de lui. Il est trop sûr parce que Ngalanda qui est papi et malobi, j'ai même ma main à couper. Mais atiaka liboso a loboko ya kokata. Moto na tembe, wata, kulutu, ocho lisusu loboko ya kokata. Deuxième maman à couper. Bande kunangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais ils en ont kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso ko bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso
C'est sur Top Media TV. Voilà, mbote bande ko balandi ya Sarato la télévision. Bino ba e boko zwa libaku ya kolanda émission o na Top Media télévision. Ngai ndeko na bino frère na bino tadi ngalapa. Nazali susu na esengo ya ko présenter bino émission o mukolo ya lelo, une façon ya osala bino analyse oyo. Analyse oyo ezali beaucoup plus pour na etali héritier Watanabe, un artiste congolais. Azali parmi ba jeune oyo ba memi ebele na musique ya mboka na biso na kanisi parcours na ye ebele ba yebi yango autie pa ya Werason et tout lelo ba benga ye le dernier fils ya Wenge créa ba problème lelo ba mo benga ye tour de contrôle et lelo enfin une fois a lobby était azoko même savoir faire na ye na musala na ye likolo aluka moyen approuvé aussi na ba mélomane nyonso ya Congo que Azali déjà grand accolis sur le plan professionnel, a signé Stade de Martyr aux Azali Nzungu Munene. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde Azala capable de signer Nzungu Wana. Et aussi c'est justement après avoir fallu qu'on livre concert Mokokuna au Bomona qui plaît Azala qui a craqué. Jusque là, il y a des choses qui clochent. Jusque là, il y a des commentaires, il y a des messages, il y a des vidéos qui circulent tout autour. Il y a concert, il y a héritier Watanabe. Pour la organisation. Je pense que Ngai, personnellement, je veux me déplacer pour aller, même si tu allez parmi journaliste, la promotion, il y a héritier T, journaliste, ko panza sango, il y a événement, il y a le 25 T, mais je veux me déplacer pour aller faire l'investigation. Il y a une façon d'aller, il y a quoi appelle matière nandenge et sengeli. Il y a 4 choses, oyo ezali nakati. Jusque là, les gens n'ont pas encore compris. Bato bazo koye bate, bato ebele bazo metuna, mais concert ezali le 25. Toujours sentir en côté na terrain. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est caché derrière ça? Tout ça la analyse avec ma consoeur Sarato là, une façon il y a qu'au réveiller certaines personnes, qu'au révéler aussi certaines choses ou peut-être rebelle bazo qu'on comprendre te bande ko balandi ya Sarato la télévision. Boende toujours lingato ban émission na biso. Mais na pesi équipe technique nyonso qui m'accompagne ce matin, je vois bon des livres, bon c'est que derrière la caméra Ferdinand Botuale, Azali Nanzela machine kuna azoko monter et puis je dirais un grand merci na papa Diego Milito parce que autorisation oyo yende a pesaka, yende mutu 2023 oye. Non bois père. Loba oye petit. Oye. Oye. Affaire Kara, ils ont continué occuper bangote beta karati na suka. Bako comprendre après. Donc papa Diego, merci parce que ni tete bino peut-être biso tozwa kata ya osala émission na moi sina binote. Mama Bijou Ketani, mama ba 90%. Ozo pesa lelo dombongo nanga, ozana nyongo nanga do plus de $200. Mama Bijou Sarah ozotanga mbongo na lobi opesa mbongo na nga lelo ozana nyongo plus de 200. Mama Bijou Ketani mama ba 90%. Je vous salue maman. Merci pour na passage conseil na bino. Non ça là na ba dédicace. Ah, mbisama. Tchangwa wa po e kenete. Mama Bijou Ketani, maman ba 90%, merci beaucoup. De près, vous m'avez soutenu. Papa Jean-Pascal Leka, merci beaucoup. Maman Zozo, la femme de Papa Noël Mavakala Nzinga, merci. Maman Boupia, la Cour suprême, Maman Zozo. Maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Bertin Condé. Non, il n'y a pas deux comme vous, messieurs, Bertin Condé. Vous avez un cœur en or. Vous avez un cœur en or. Non, tu sais, Rebi Sarah, Bertin Condé, parce que yo lobi ozoliate, parce que peut-être do yebi bien te, alia kanabatu. Na sala SOS moko à l'époque na edaka moko ya ba chroniqueur bande ko na biso ba sala kapé ba émission donna. Elle avait un problème sérieux. Elle m'a appelé président, je suis à l'hôpital na Kangami, je n'ai rien. Na kenda boina lela na sala SOS. Mais ces messieurs de Bertin Condé na ebi été place à Outa. Mbongo au frère wana zaka na besoin Bertin apesango fois 3. Ayebi Master wana te balia kanete nini te puis aloba t'as dit s'il vous plaît je veux pas que vous citez mon nom ko dédicace anga pété mais je le fais parce que je suis touché
Merci beaucoup Bertin Konde. Puis on continue à composer acte responsable. Nzambe azala na bino mama Yvette Mbangu. Très bien, donc c'est ça. Bandeko balandi ya Sarato la télévision boinde to banda émission na biso actualité sur Héritier Watanabe. Voilà. Mère fan, je vous ai pas oublié, vous savez que je peux jamais conclure une émission ou débiter une émission comme ça pour autant penser à vous. Angelos Carouane, je te salue madame Angelos. Angelos Carouane Yaba Angelos, je te salue. Ozupe Mbote au commissaire pas Sol Yaba Mbemba. Sol Mbemba. Dédicace no yangwana président bébé maman Nathalie Nana Mosibu tata Poe Fapekato Johnny Beta industriel Fatou de Conti Makia Kumba maman Mapasa Madeleine Aketa sincèrement veuillez m'excuser mais lelo bena na lobaki kombo wana ekozanga te parmi ba kombo oyo fona dédicace nzambe azala na bino boyinde to bande émission na biso tata po a raté sina côté déjà tata po Fapekato mutunde a raté za nani Edwige Kalala Pamela Kabea wetu papa Edi MK nani mutu na biso a tongo tala nalobaki faut pesa dim comment na ye ezo kima trop nani Jenny Betate nani Sol Memba. T'es solté. Fatou Dukanti. T'es la privado ya Orlandaise. Amelia Mweba. Amelia Mweba. Amelia. Namoni faut tinda dim. Mamu noko. Amelia. Tinda dim. Ou soit Sarah yodo comme ça message nanga te pa ya Amelia. Yewa na lobane. Amelia. Sala effort au tinda action de grâce. Au sala offrande hormone. Yo petit ndakazi. Au tinda dim. Je te passe mon numéro. Na pesi kaka Mwaban. Plus 243 89 95 79 645. Plus 243 89 95 79 645. Ozali o na bandina tongo. La privado ya Orlando's. Non. Yo fozala parce que ba message na yo ba témoignage na yo nazwa nzambe apambola yo nzamba azala na mais kombo na yo moyen na boso na ngoli sous les bon délire fongola biso pardon fongola biso nazwa na Sara to luka moyen to sola na e o troisième émission depuis tongo tozawa to continuer ka kosa mosala na biso la tola ebwe mbote tadinga lapa. Est-ce que toi aussi tu prends le temps vraiment lokola bana basi misuso bazwa ka petan air moko boy azana ba délire mo boye tout parce que à tout moment tu travailles même lorsque tu es na plateau d'une émission tu prends aussi le temps pour ndenge bandeko misuso penna bazalaka manzaka na charate tala kutu manzaka na tant que tu as plaqué manzaka ezarate une fois na bossa na olata ba montre bleu mato ipe na bossa ka. Donc, focus dans mon ambition. Donc, tu te donnes trop le temps dans le business et tout. Net coup décembre, na l'aura du beau match. Na usap, na ba fier, ba le laisse, ba avantage. Contrairement à ba misous, faut mon na bango, ba manzaka na bango, milai. Mais félicitations, tu viens d'acheter une nouvelle télé. Ah, félicitations. 2800. On se bat pour ça. Félicitations. Bon délivre ozolakisa biso nga nalobaki balakisa te mais bozolakisa yango mpona nini non mais bazolakisa biso yango déjà totala mais yo ozoboya mais bon délivre na mutu na ye botwale wana ena mérité perdu au Congo ya lokuta donc voilà merci gloire à Dieu nzambe azwa lokumu fin de l'année mpona Sara na moni eza pena chitoko makasi makasi ero batu baluka bakabelo baluka monga bakabelo ngana to misambonga TV ba aussi ça d'accord Sarah tozo solo la makambo Italie la musique congolaise et puis un artiste aussi Yomoko Oyebi une fois aussi tu as eu quand même à travailler à ses côtés. Parlons un peu de Héritier Watanabe avant toko manano na makambo do esengeli qu'est-ce que Sarah Tola arrêté naka sur Héritier Watanabe et sa musique. Pour retenir, Azara artiste musicien, c'est tout. Et sa musique? Yangwana Kane, artiste musicien, donc n'arrêté nara Héritier Watanabe, Azara artiste musicien. Nakata Ozala artiste musicien, c'est que la musique n'est son nakati. De on a arrêté na sur.
Lorsque vous regardez parcours Yande Konabiso Oyo, héritier Watanabe, depuis Abandi sa musique jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ozomona, Botambolele na ye na musique Izo Kenenengeni. Non, il y a un changement ces derniers temps. Très bien. Asali Penda ba effort pour que Amat Sapenda Sala nae. Côté Royemba et moi Yemba bien mais à faire propulser orchestre nae. Très bien. Déjà félicitations. Ces derniers temps Azo travailler na ba technique à bien, na ba stratégie à bien. Voilà, c'est que Sarah Tola un peu à Koki Koloba. Face ya héritier na ndenge makambo eza sikoyo na terrain. Est-ce que son album est sali impact et apporté en plus sur la musique congolaise? Là vraiment je ne sais pas te répondre parce que je m'intéresse plus à la musique congolaise. Très bien. OK. Donc de peur que na loba makamoko il les ait pour rien. Naza penza et sumonde nazala kala que focus il faut fallait abimisi na yoka faire na yoka non. OK. Ya fallait ya yango mona mato inanga pour l'actualité na yoka ngote. Très bien. Tanet formi c'est tout na ebi nanga ngote. Mais na monika isokota. Formule 7 na TikTok batu basela ngo ba vidéo. Et tindinga na loba c'est makambo eza na fungoli na bando lukana ye banzembo ngo. Très bien. Mais so nzembo eye epa na ngate ezara ngana landa nzembo na lukana yeba. OK. Donc ces derniers temps na zapna détaché na musique. Eza pas na mega ko juger album na ye. Très bien. Mais na yebi déjà imba bien. C'est ka sala epika makamba bien. Mais makambo ya esimba ou pas succès ou pas et amama nzambe. Très bien. Mais côté Goyemba déjà, j'ai confiance. OK. Et à part ça, surtout Zupeneti, papa veut pas ucho bimisa. Na ba tande moment. Donc ce qu'on a ça net hier na ko ça les analyse. Très bien. On a zo maîtriser. Très bien. C'est compliqué. Moi à l'époque na banda ou maîtriser pa musique que na yebso awa yemba iboy, awa sali boy, awa sali erreur, awa aussi boy. Donc je ne maîtrise plus les terrains, je n'habite plus les quartiers. Très bien. Donc déjà pas si ça analyse mais quand même bien. Très bien, mais Sarah justement lorsque Ozoloba Bilo Kwana il y a quelque chose et Mati Katinangai et ça me pousse en fait il y a retour nos questions. Tu as eu quand même à travailler avec beaucoup des artistes et au fin du pays na bango pe moi trop Oranda bango pe service bango pe baranda yo pe peut-être service. Mais qu'est-ce qui a fait du coup Sarah au bimimba la moko kati na bango même kolanda par rapport à musala na yo tu le fais plus. C'est dit à quoi Sarah? L'ingratitude. Très bien. Quand travailler na ba musicien selon moi, ça n'engage que moi. Ils ont aussi faire créer les ennemis. Et des problèmes. Comme une place more honnête, na botou. Bon délivre à témoin. Na botou, to kendara na machine, on a koluka charnière ya machine. La nanga bien, to côté. Pas charnière et mon anate jeune moi zaki na botou na quoi on a. Abingana na charnière menoté que l'autre na gaulois. Oh, je te jure devant mon Dieu. Na charnière menoté que l'autre po yoza gaulois. Yaza gaulois. Ah, ye aza gaulois. Na gaulois. Banda okoma olobela mabe ya ferry na inayo. Elle était directe. On a vu que ce qui m'a bé asadio mabe. Abina onte que l'autre na gaulois. Nayebi singa bibo respecter musa na biso bo respecter pe opinion na biso ndenga na respecter opinion na. Nous sommes tous des Congolais, au cause à Gaulois na cause à Warriors to bomanati. Mais sauf que to yebi que ya soutenaraye. Donc elo moko e créer ba problème. Mutako okoko mape pa mutu penda o ke fa pe so visa tam so coïncider mutu wana a mutu olingara te ba pe sauter ba ko chelo ba cal partout au voyage aka okoko ma place mon sombelo kwa bien ba otekelo ya mabe pourquoi parce que mutu wana muta fali yo a muta faire oso comprendre
koluka kolata penza ke na travaillera na musicien oyo c'est que mission wana faut assurer yo. Très bien, très bien. Kala to banda osala ngo na loyenge po toluka succès. Mais lelo s'il faut travailler avec un musicien, il faut tchelanga salaire à bien. Il faut tchelanga salaire assuré à bien. Et puis maximum de respect. Moi, nous tous à foutre comme bon, à respecter. Très bien. Pour lier à l'art. Mais soit il kolanda ke pose à succès, à osakano. Na kombo na yonde ozota lema na kombo na yonde wana visibilité. To sala ba bilo mo ba misala mo ya bandengo wana to ni barate otoza. OK. Mais lelo e komi passe. Siko na kati ya travailler na ba musicien ngo to kutani na ben gratitude na ben gratitude. Mais to se faire des ennemis partout. Vous comprenez là où on a loba. Je comprends. Au coup t'as une ingratitude, aux yeux des salaires, mon salaire aux yeux de mon salaire mais et créer un scope ennemi partout. Na outil banque na kuta ina ba wingemen kuna. Na zo sola na téléphone na mutu mo à la conférence de presse héritier na zo pese question. Ba mba mo ba yoki. Yo za mutafali boy na boy. C'est mes papas. Moutafali sur base de quoi? Moi, je ne travaille pas avec Fali. Bon, dis-moi, analyse à battre. Soyez dans Moutafali, est-ce que vous reconnaître mais Fali ou n'a pas kangi sangana na prison? Si aucune prison. Oui. Pour avoir diffamé sa femme et sa famille. Et un mission morte au ngana sabola le roi Fali na moi sinaï. Si vous soyez les lopes dans lobby positivement sérieux, ma bezara. Ils allaient insulter, ils allaient pourquoi bongo comme ça on va que muta fali? Est-ce que muta ko brangisa mutu nae? Jamais. À pardonner au kangisete. Donc, t'as dit il y a musala risque, madame kutu zala non être. Mais cause la pena que batuba ba ngana za mutu ya un tel, il faut pas assurer. Ce penda assurance ezate ya tikala naître. Très bien. Zonga au milieu du village. Merci beaucoup. Voilà, ça. Voilà, merci beaucoup. Makanisi, réponse d'Ezali correcte. C'est aussi justement par rapport au Nyango que je veux ajouter un truc. Moi aussi, j'ai compris depuis un certain moment les analyses que font les autres, ils ont les cas sans problème. Mais nous là, lorsque tu analyse Nabiso sur une situation, tu peux point de vue Nabiso, ils ont créé Nabiso un problème tina ba téléphone. J'étais même surpris, un grand artiste à mon aîné, légende Yamboko, m'a appelé vers 23h. Pendant que nous avons fait des émissions, des analyses, koutou pour na rochaye na place na ye. Mais ba dongolo misu bazui ba ramener des choses oyo ezali bongote. Pourquoi? C'est parce que peut-être ACP la ka Nasarate. Non, mais ça c'est la Nasarate, c'est la même atan na musala na ye odo sala. Donc aujourd'hui, les gens bazan a besoin bisonnion so photo comme ba fan na bango. Photo landa bango na sima, photo adora bango, photo kumsa bango. Non, mutu déjà lokola tadinga la pa, il faut olala pendant 100 ans, ola muka pendant 100 ans, au vivre na ba illusion jusqu'à la mort. Parce que moi, je ne me mettrai jamais derrière une personne pour qu'on change la moutou. Je me mettrai derrière les idées. Derrière les idées à Bellevue. La première personne qui a vu nanga ok non na sepela na ba initiative na na makanisi na ye na soutena kaye même si ye moko donc a yebité. C'est cette dame. Pourquoi? Parce que na mona été les gens négligent son travail. Bazo bafoué ango, mais or cette personne a des idées oyo a tchakango en place et ces idées ils ont fait à toute une génération vie. C'est pareil avec ce que nous faisons. Je me limite na place au Sengeli. Menga na koya na télé te pona bando kumisa. Ouais raza danger Kofi aze l'autre côté. Jibaza danger Madilou Mboua. Non. Je ne ferai pas ça. Alors vous allez nous supporter comme ça parce que nous serons toujours au milieu du village pour na kosala musala na ndenge et Sengeli. Vous qui insultez aussi. Moi lorsque on insulte mon travail na zwa kabino nyon so bloc moko. Pe boyebi bato ba finga ka bato place to tchaka bango.
nous faisons rien que notre travail. Saratola, aujourd'hui, s'il faut qu'on ça la analyse sur le concert qui va jouer, qui va livrer notre frère héritier Watanabe le 25 de ce mois dans le stade de Martyr. Lecture nini nanu yo ozoko sala lelo toza le 20 par rapport à concert wana. Na lecture na sala tête de moni mutu tanga ozara likambu na ye ayebi qui est derrière lui. OK. Ayebi force na ye. Ayebi de quoi il est capable de faire. Très bien. Donc biso to soutenir ye kaka bonne chance. Toujours c'est là ye abeta concert na ye et le bien na stade des martyrs. Rien que ça. Mais là, on y a au-delà de ça, mais aussi par rapport à son retour, et s'annonçait déjà bien. Oui. Ça la population bien. Congolaise était au rendez-vous. Et ça, l'organisation est bien, parce qu'il fallait à ça Kango, la monnaie pas celle Péango, donc il a dit que Aolanda Malam ou fallait à Sali. Azola na malam fallait à Sali bien, oyo, les musiciens souvent ba salaka. Bon. Héritier utarapoto ayara non bayamba était na orchestre na ye. Baliboso te bayamba bango ata mba utarapoto. Barifula bango. OK, je vois. Oui. Mais parce que ezalaka te barifula bango te. Poto mo awa kala mingi ta na ba musicien baketi Turquie. Ba venjora bakendaki. Venjora comment lo bakendaki. Akina ne poto te. Donc, il a dit que nga dans le bongoté par rapport à Kalandi Fali. Mais ce qui est vrai, Fali Moutou a tout ça là on a un plan stratégique na pour un concert à stade. OK. Yango hérité pas ça yango kaka même on a un plan stratégique na pour un concert il y a stade. Voilà pourquoi dans le lobby à ça yango Alandi Fali dans ce sens là. Donc, et puis pour Fali Moutasala Moutaliboso. Très bien. Donc c'est un peu ça. La stratégie, on a bien balandaka malam. Yamalam, voilà. So, et puis Fali Moutasala, héritier Monique, est la meilleure stratégie. A Oboyate parce que Fali Sala Kango pour Fali Moutabanda. Donc, il n'y a pas au Salara Makambo, ils a bien pour concernant et la réussite. Donc voilà. Mais allons-y. Tu avais quelque chose? Non. Voilà, mais aujourd'hui, ce qui s'est dit que, vu l'horizon, la réalité, héritier, Azo risqué de ne pas kotondi sanzungu ya ma famille wana. Quand tu regardes, nayebi keyo makambo non, ozala isusu te makambo ya ba musique, mais sozo sala pena lecture, mon ankoi, tour de contrôle. Penses-tu que akochango bapine ba tindika ngote? Voyons voir. Vient à la surprise. Ton coach l'héritier peut pointer. Voilà. Voyons voir. Il y a osé et pourquoi oser. Très bien. Tu peux c'est qu'à bonne chance. Total la jour J. Est-ce que bah te belé pe bandimate que fallait ça plein même il mot fallait animate. Donc total la kaka. Ponde to zarabo itadi. Tomi mona muke tam so ebi ke anga balinganga ka awana. Mais les jours J penda fallait vendre talabi ba congolais balinganga parce que bah ivoirien va le ba congolais balinga fallait oui. Il n'est pas populaire dans son pays. Dans son pays. Skotala dans son pays ango stade wana ningi tondaki. Ndenge ma open héritier to pe sa chance to zela ka ba résultat. Biso to ko limité te to sala analyse so ke tondité. Mais déjà to abanzambe te poto banomona derrière que etondité. To pe ses chances. Très bien. Ce que tondi et aux appels madame pour la carrière. Très bien. Moi cette question, dans la conférence de presse, j'avais posé cette question. Lorsque héritier Watanabe dit Tozotia, stade de martyr, Bapiné, to déplacé en haut. Expression, on a au coquille qu'on décrire en haut ou qu'on définir en haut comment. Parce que stade déjà, c'est impossible et déplacé. Mais Bakocha, Bapiné, Batindika en haut, Balongola en haut, déplacé en haut. Eza façon de parler, eza langage ya relaxaki. Aosa la meilleure tom sukole kabato tout baleka kiwana. Très bien. Eza langage kole. To stade bapine, to le déplacer en haut. Oh, stade non pas déplacer en haut, te bande ezala wana. Bande ezala na. C'est que son mutu mo a commis déjà na niveau au déplacer stade. C'est quand ça la marambo batu tout baleka na stade basalate. Donc il est trop sûr de lui. Il est trop sûr parce que nga landa qui est papier malobi. J'ai même ma mère.
Mais atiaka liboso ya loboko ya kokata. Moto na tembe. Wata, kulutu. Otie lisusu loboko ya kokata. Deuxième maman coupé. On a to kata esprit. Wana déjà dans le bon mango etikala ki acheli bisongo su na stade. Wata. Loboko to tikali moko. Otie lisusu. Wana ezara ya retirada. Loboko ezara ya retirada so esimbi te j'ai même ma mère coupé. Parce que ya kotoyo ce qui stade etondi te ma mère a coupé. Mais aujourd'hui ça héritier combien de pourcents? Parce qu'il y a fallu payer tu payes ça pourcentage hein to solo la ka payer rambo quoi. Aujourd'hui ça y est pourcentage nini par rapport à concert ya munene à Kobeta le 25. Il a fallu tu payes ça pourcentage parce que promotion a fallu zaki fort. En même temps, à préparer stade, en même temps, abimiser l'eau moro et propulser concert. Et accompagner. Bloqué, oui. Tout ça là, bah challenge, tout ça, bah. Et lobby ça mokili. Vous comprenez? Et ils ont essayé battre nos mitois fali que concert moko, ils ont les 25. Les 25. Et tout le monde disait que tu as bloqué à live. Et puis tu as monté. Vous comprenez? Donc c'était compliqué. Comment on a parce que tu peux savoir pourcentage t'es que quand il y a la multi pourcentage fallait azana autant sur autant tu peux savoir selon de tout le monde est là la réaction il y a battu les réseaux sociaux ils ont fonctionné marketing de tout le monde est là la réaction il y a battu vous comprenez ça compte parce que tu as banzam betende ça là que tu peux savoir point alors et pas héritier Panangai na cheka ba point d'interrogation. Mais na PC bonne chance. Ils aura ba point d'interrogation parce que marketing est à moins nasé. Parce que déjà à 5 jours il y a concert, nous sentons moins fallait à ça qui stratégie, il y a bien ça bloqué wana pour et indikaé. Et là musabatu na mutu que fallait mon oiseau exister. Très bien. Toke yo kana stade toke yo ke loka sika bloqué bimi bloqué on se comprend donc et puis ba challenge wana et tout et joie qui pena na marketing il y a stade des martyrs bon avec héritier peut-être nzamba ko ça un miracle tozela kaka sur les plans marketing na moni marketing les a forte mais on espère toujours qu'il très bien à réussir. Un dernier mot pour Tokabwana. Nana diloba soukate peut-être aux on analyse après conférence de presse nae bonne chance ka nae OK azo luka à franchir barrière mora makasi donc azala focus azala concentré pour qu'à brûler étape wana et ça là est bien très bien merci Bandeko Walandi ya Sarato la télévision au Top Media na PC bino mbote héritier bozali vraiment na soutien nanga bozali na soutien nanga bozali mais comment ça na soutien maman Sarah bata wenge ba soutenir yete il y a yango question nazolinga na tuna yo yango question nga nazolinga na tuna yo donc vous avez soutien personnel nanga soutien personnel ya Sarato là soutien personnel ya jeunesse nyonso parce que depuis départ na yo jusque là nous sentons que ozo osé na makambo ya minene la pulga totindikio okende liboso mais azali tour de contrôle moi na suka ya wenge moi na maison mère c'est lui qui a grandi na kata ndaku ya Werason il faut qu'on se le dise mais apparemment promotion toujours sentir pena bana wenge bazala mobiliser te pour na koloba ete moko ya biso azokene bitumba ya minene fo biso tozala sima na ye to chaye maboko bazo banga nini que esimba te lobby comme que biso nyonso bozaki na kati justement émission penza base émission dans des sujets parce que ngana ina posana luba na ça il a un moment analyse malgré la ma musique très bien héritier a ses poumonnés pour na concert ya wenge 4x4 ouais on a ça énergie héritier na ba répétition na bango héritier ko poster bango na ba page ko komela batu ba soutenir faire des émissions même héritier beba ni na njora pour na concert wana est-ce que ebi
Oui, oh, et puis son soto monango na ba etando ike. Njora ko manqué oui rançon. Jamais NON pour na papa. Voilà. Donc héritier c'est pour monnaie, tout le monde va effort nyo sto salaki pour na soutenir wenge en général, oui raka te mais wenge en général. Mais na tour ya mwana pas au salaka ki loko batata ba salaki. Soutien à ba papa zawapi. C'est fort hein ça. Na page à Wera Tisiko non. Na tika lo mona ni le côté j'ai circulé. Na page à JB Tisiko nanu ba posté te. Nanu ba combien ta langage mo te banzoi ba honorable banani ale ba guerrier combattant OK. Le bino nyonso à l'attaque. Pendant qu'il nous reste 5 jours, JB venait d'annoncer sortie officielle. Il y a 10 kenaï. JB pendant que moi na oya bino Azana makambu le 25 mais Yozangolo le 26 aux obimsa disque donc c'est-à-dire ta oignon c'est-à-dire ta ya kosala matraquage pour na disque na yo et ezobima donc c'est que moi na place ça. Vous comprenez donc bon tokota na kati te bango ba yebani quoi mais il faut qu'on se le dise ba so ki basala ki on a privé so basala on a privé faut boya na ngope na média pour héritier sala ki on a média. Non, mais sincèrement, na zuyo parole mais il faut qu'on se le dise. Werason, Jibem Piana, Adolphe, bango nyonso ba papa na biso wana s'il faut ba apporter soutien na bango et kozala na publicité. Pour na makambo ya concert jamais il faut ezala aller ni public parce que bato déjà baba yebi lokola mot d'ordre ya Werason o nyonso azalaka fan ya Wera ako se mettre derrière un mot d'ordre ya JB ya Didier Masela ya nani baolandango et aussi silence radio mais j'encourage quand même c'est Léo Scram hein, qui a dit que ouais donc Aposta qui a malgré tout tu es mon frère ouais aux affaires nanga to fanda na yo même faire rigole après rien mais rien même à un souhait OK bana winge balingana te na la lo ngo minga buzawa yokate donc batiki ye pena ami bunda ye moko. Contrairement, on avait vu, il a fallu, dans le quartier latin, posta qui est tellement ébélé, frère, on a soutien, Nabiso, va de l'avant, on a Pambola, on a Salobo, même de près. Ouais, Tade au moins, il y a bilo qu'on a doit qui pané en monté. Et Tade, héritier, Tade, c'est Léo, j'ai vu ça depuis. Batuna qui aime a lobaki kaka ke azana soutien kaka mais ko poster ndenge biso nyonso tolinga ko mona ya bana wenge ba moni kara wenge fo karenga sonara musicien na loba nzambe bisanga na quartier latin na ko sauter ben oui mais c'est pas bien sérieux bien omoni fali nenga buya kaboy koleka bana nyonso quartier latin so na wenge me babumai mbele baba azwa ba adversaire ka bande konaye na kati ya ko ba linga bongo te mais preuve au moins bana wenge nyonso bayoka na te yamona lo bano wenge bango na bango bayoka na te kuna mo bolingo ezate bayoka na te ba sekisana ya ba 12 ya batindika tiakal donc nga elo ekamusinga ke pas même une année ta kala mingi ta dans quelques mois héritier outi kokumisa bino kakao a soutenir bino ti ba komba ba tour de contrôle et bino nyonso e bino tour de contrôle obeta concert événement munene apport na bino ezani il est temps 5 jours seulement etikali espérons mais so ezaki bo poster bango lelo papa nga na ondima nga susté parce que mikolo ofa ki bo soutenir ye et c'est l'équipe déjà lelo déjà l'équipe totikali na 4 jours. N'habite so batu ba tuna ba question on peut na conférence de presse. Mais Sarah Babiso boye ba pesa biso ba invitation te. Ba pesa te parce que ba yebi que comme biso to sans complexe on va poser des questions au donc sengeli. Donc il serait mieux de chercher ba oyo bazana visibilité mais baza bato ya baja lelo bana wenge ba soutenir concert bazo soutenir bana wenge en général ba papa Nicolo bana ba fanatique tout donc c'est décevant héritier asaila bango na ba banderole na ba banderole pour na concert wana wenge asala ba banderole mata pour nous soutenir kaka ba papa na e. Merci, voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Nzambe azala na bino
boye langage héritier azala koloba ke azokombattre na ye stade de martyr afali te boye yango te bavie baniati ye 12 te me 12 et pas mwana. Est-ce que oyebi te ke lelo échec ya héritier et kozala échec ya wenge mobimba te bavie bango mona basala échec o te bavie batonisaka nzungu wana te bavie basala échec tadi force mutu moko na ya bato ebele ya ndemo te fala tolisi stade ye moko siko wana bagrand ngolo na tozina ona wera la jibe mpe bakoko tondisa stade te to basi baale makaba et différence siko eza ke bavie babeta ya musique mais fali abeti musique te na concert na ye yango biso toluka nga na luka le fali nzambe asala biso ata grâce fali abeti musique tozwa pe même ata bainvitation totuna baquestion oyo tozala nango besoin fali abeti musique te siko banzembo nyonso ta yembe wana yo moto oyembelaki te mais ezaki nini te bamusicien ne bayembaki pena te loba ndenge fali ayembisi bamusicien te mais fali abetaki musique na ye oyo akomaki na kayeke na stade nakoyemba 5 chants yanga moko fali voilà ozo comprendre et après ndenge mo hérité so alobi lelo na oyemba na nga 3 nzimbo ezaka ye ça change rien vous comprenez très bien donc pour mes andeka ke récite ezala mwana na bino azosala mosala bana wenge botika motema mabe bofongola kara onikaki paka boye kara oyo tolobaki tobeta yango na makambo ya mariage ekomiti na makambo ya wenge non voilà bandeko balandi biso tokabwana tosalaka émission oyo justement pour kolamisa mpe bato ebele oyo baza ya olala bon en fait bonne chance héritier biso ezaka ke bango moko mpe bavia wenge bayebi héritier aza mbanga baobanga mpe ke héritier so atondisa komanke mpe biso un jour respect ke topokani mpo wana ya babara likolo héritier oleka mpo boloba na nga nibo abapapa bobeta stade nga mpe na beta stade mpo na wenge apart wera na jibe nani abeta lisusu aza te troisième na onde héritier sikoyo donc bazomona ke azolinga koma égal na biso bavie baniati frein même ata bavie ete mais ses collègues oyo batravailla place moko bakoki koapporter main forte te ils attendent quoi à réussir pour balobake no bomoni bana wenge to frapper souye na bango eza kuta réussir te tala atadi ata nzambe abandeli mokili nga asanga musicien nakobotama na wenge te jamais. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nzamazala Nabino, Lobe Koleka Lelo, Héritier Watanabe, bonne chance. Toyebi ke Oza Yaminene. Allez, bye.